Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Fatou Kayembe lelo penza apesi position. Et ça vraiment mauvaise nouvelle vraiment pour na bafan nae parce que on espérait quand même la revoir na scène. Alors tout le monde a reçu boui na scène. Eza pena bato ebele pe baza so na scène te. Bon boui eza na raison ya malade afin non qui pas s'occuper na santé. Mais eza na ba comédien mususu baza balekaka esu na TV te po baobenga bango te bajouer. Faute ya kobenga. Soki tozongi mwa moke na nsima pululu ntango akufaka tozoyoka nani oyo Igor nani letui wazojoue ndoki ya monene na film asila ndoki to prophétesse nabosani nkombo na ye elongi ne ezanga me nkombo eza te so boyebi nkombo ne pardon bokomela nga na bacommentaire na papa modero baloba ke pululu akufi na susi po baobenga ye te na bafilme yango akufi na susi bastress eleki bastress etout yango moni ayo so baobengo te mosala no me baobengo te epuis oza na mosala mosusu te oyoka ndeni na ozwa pe exemple ya dudu supu bajour mpe elekaki atan bazalaki na problème na juju bio dudu supu mpe alelaki baobenganga te tomonaki mpe moto mosusu alelaki ya DiCaprio baobenganga te na ojoue te bobenganga na joue mpo nazwa mbongo. Et je crois que ezalaki mpe l'une de cause oyo ya divorce ya DiCaprio na mwasi na ye parce que DiCaprio mosala eza théâtre maye osalaki afandi très longtemps baobenga ye te. Contrairement na nouvelle ya Fatou Kayembe eza que ye moko penza volontairement azwi décision aosala sous théâtre te. Pourquoi osala sous théâtre te? Ba raison osala théâtre te ndi aopesa ngo sko na émission o. Live eleki lelo na TikTok. Ka na pokwa na tombe vraiment à pic. Place yango azopesa ba raison pourquoi ye na monde ba comédien au monde na esuste. Vraiment kindoki za na théâtre. So moni ba mimika bongo basila bisalo ata ba belle vue ka oyo ba Serge ba top donc bref so moni ka ke mutu mususu azaka na scène c'est qu'il y a un nzambe toi simbi place moko mais koza netre boy eza pasi pour monde à théâtre eza pena na kindoki na makambo to omona o ba belle vue basila o na ba comédien mususu théâtre vraiment eza na kindoki siko kindoki yango esuki kaka na bata théâtre te ekoma okota na ba chroniqueur oyo alobelaka oyo eza na ba insulte mususu ça fait froid au dos nde tomoni likako ya Canada azofinga décor bota batala yo non mais so otali mpe likako ya Canada ngo ye mo mpe aboti mingi taka na mwana kaka moko pamba mais nde ye wana nde azofinga moto nanu nzambe apesi te nga mona fai na bi na mémoire mabe toni mponga nayebi année passée namonaki mwasi ya décor azali na zemi yango ebimaki ezalaki ye te na confondre to ndenge nini raison oyo Fatou Kayembe kojoue sous te boyoka ngo opesa ngo noki na mawa ti moto azwa décision bonso ke moto oyo alingi ne ba problème te parce que
eloko asukeleka na Fatou Kayembe ezalaki, je ne sais pas si ezalaki matanga nani, mais Fatou Kayembe azwaki baproblème na ya Gabi, je ne sais pas ezalaki matanga nani, mais ezalaka na matanga, je crois matanga Suzi Bantu, voilà, azwaka baproblème ebele. Est-ce que eza na moment nanda azwaka décision bokoyokaka baraison oye moko aopousse mpona raison na yo atikeli théâtre kindoki eza mpenza na théâtre no baoyo bozomona bango baza kose maintenir na théâtre misu mpe ezalaka kaka bazaka baesprit makasi baza mpe na tétiteuse parce que nzambe asala motu nyonso na mwa tétiteuse ne bato mosusu bazalaka ko omona mundoki ayaki oloke na butu na ntongo abimi agangela bimama olianga te alobi mosusu mpe moto wana mpe ko asambelaka na ye te me aza na foi aza na foi. Or Bible elobi mutu so aza na foi lokola graine kaka ya loso aodéplacer ba montagne. Parce que même ba déclaration la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc so moni mutu mutu pa tenir pe na monde à théâtre aza pe esprit. A pe esprit. Donc bolanda Fatou Kayembe live ezala vraiment kitoko, beaucoup d'ambiance mais beaucoup de vérité aussi. Bon profiter pe bo s'abonner na Nela NG officiel, bo cliquer cloche à notification, bo aimer vidéo, bo commenter, bo partager sans oublier que naza disponible na contrat nyonso promotion publicité et puis naza na pona ko aider bino na ba chaîne na bino YouTube, copyright track, community track et puis monétisation. Bolanda vidéo nga pe na olanda na bino. Bolanda. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, ba gag, ba film, ba mission, ba information, et lobo nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Ba fanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo, abwebu na makenguru seki bubateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya côté là. Kita en live tala biso to linga tena ba tiktokers na biso ba yaka otala ba live na biso ebika live na biso bota ba problème yango bima na yo ba live nana ba kisa siko na lobi oui bébé na biso andeo ya ba ne kuma wana also na téléphone ko bat ba comédie biso to yeba inde tuzai kala Gabriela yo le tango to nduka na TikTok ba parents ko ba luki respect yo ya mukela ma respect na TikTok zika moke tumba yo zana Gabriel wapi ya Gabi Gabriela Gabi ti abo Gabi afota ku TikTok akela ngo azoba ziko na c'est qui ça va bloquer mais non c'est pas qui ça comment on t'ose à imposer la quand il modératrice on a dans ce tabatoire ouais non changer modératrice non on la modératrice là naï changa ka on a ndena ba bloquer bangwa tafatu modératrice ata roba kala bango Abeza faux compte monde de menteur je t'aime monde de tela cadeau elle est là. Avant de dire, il va pour compte, il va tenir mon soir, au final, m'taka na munda kwa pourquoi. Richesse. Nazali Yannick, Nazali. On a été biso ba to gagner. Tu gagnes la richesse. Tu vois, dans le bien, pas tout. Différence entre théâtre à Kala, na o lelo c'est la malheur. Différence dans les années en fait. Moi je trouve que c'est le même travail. On continue à faire la même chose. Différence par rapport à quoi?
Différence par rapport à quoi? Mais donc on lit sous milieu théâtre ting. On a eu botami artiste. Au CPD ça ça nous est moi. Il a la interne. Madame Ezani, comment dit ça na tanga kala? To bando abeba na. Na konde le patonga to bunda ade minutes na tournage. Biso Ezani, Fatou. Pardon. Retirez-nous langage d'ailleurs. Retirez-nous. Oh, Vic, c'est là. Yo obunda na robna na beta yo to yo obunda na. Alors, yo beta yo. Vas-y, on y va. So na problème na ans na yo nuka ans tie pa na e so to swana so to loba na mabe to swani to loba ni mabe esili mutu na mutu akei Dinzela la oui. tu vois so pe to mona pe José de l'homme pe akata pa ko ba pe mbeli pe la tournage pe leta bazonga ni pe leki na ya na e mais ya lelo na mona on dirait e komande kindoki omona ni kambuba oyo et ça peut-être un vrai thème. Pour les chroniqueurs, parmi bateau va au cabola ma comédien. Pardon, Narokato Mouké, s'il te plaît. Oh, continue na yo. Mafa tout le temps, toke ko sala interview, chroniqueur a obligé à kayote au répondre na maramnyo sur luba. Donc ba réponse eza yo parce que oza mukolo ba ko manipuler yote. Yoko bébé, ma réponse est à yo. Le problème c'est quoi? Comment on lelo na décida na contourner émission na motuté. So na na besoin de l'émission na vie chaîne na la famille na lebi makam na on na moni na koko lo bana tali na tsiki mais au chroniqueur mo aye to ça l'émission non ça la tête. Peut-être on a aye ba tout mai. Ça mo yo yambi mutu tout na mutu ma musala na ye na expérience na ye. Na peut-être la défaut il y a do mona na mboka na musala ba chroniqueur wana lelo ba moye la bande na bino ba 10 na ba 20 surtout la majorité na théâtre kutu azate mais azana 50 émissions donc tous les jours au monde na théâtre té mais asala ba émission azokende kaka azofinga azoloba parce que abike azoma 10 na 15 wana za pauvreté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Esclavie de mon cœur, Esclavie. Merci beaucoup. Il y a les amis. Nous volons. Merci. Omoni tango yo oleki liboto a caméra. Eza na batu mususu. Na mayele ya classe pe bazala nango te. Art de parler, aza nango te. Ba poser une question, on a répondre simple likambo batuni tellement aza na art de parler te ape na mayele na mutu na yete. Akomi asimbi komba oya tiki, asi ma chroniqueur bango bango se fait la bango parce que et ça la ke bango batalama. Bango batalani. Mais est-ce que sikolo? Merci. Ezenga moto Esclavie. Voilà, c'est ma sœur chérie, elle a présenté une esclavie, Motema. Esclavie, ouais, merci beaucoup. Moi, c'est un nom où elle est esclavie, Motema, de Kachou. Esclavie, merci beaucoup. Merci. Fatou Loba na yo mtoza Loba. Donc, oui. Madame Eza, merci la je pas s'emporter na makambo eza ya futilité bapesi yo mbongo rachele mutu obosani ke tozaka famille biso bacomédien oui bato bakosunga biso mais lelo so toza na problème tosungana na biso entre nous nakobenga mpe ndeko nanga boye so nakufi batatiaka motu bakolia peut-être liboso na famille nanga bafane na bato misu bayaka pre bato bayaka nao liboso eza bacomédien baninga na biso
mais lelo tokoma obosalaki bondeko oyo tozala nango toloba yango théâtre eza deuxième famille omona moto andeki andima bebana na ndeko na ye abosani bolamu neti nga nalobaka bana mibale obaka bandeko na nga mpo toswana tobetana tolala bandako moko tokenda bavoyage totambola ti ndeko oyo kutu tosala na bango eleki ya motu ya famille motu na famille omona obeti mpena bazane omona tete mais comédien bokuta na aire nyonso na lokoso mpo tokóma lokoso niveau exagéré lokoso na nzala ala besoin atatindela mbongo na ye na fili zibura pa anse oyebi kutu bobobobo makambo ezala mpo baproducteur mpo balingi bakabola biso ezalaka ayaya kutu sa baanse producteur melongo mpo baproducteur ekomi mpa ya biso tokaka ko procès de la honte Mafa, Mimi, pardon. Moi, de Olobelo, moi, on a très bien. Car les acquis, neti fatu, ebi, série, moi, vous comme ça, bandal, le roi Hollywood, biso, tout fan na bandal. Donc, des minutes, Gaï, Disha, Fatou, tout le monde. Donc, merci beaucoup. La majorité, bah ça. Nous sommes, dans le cas où peut-être aux occupés sous Zigura, adopté, côté on a. Ah, nandenga système. Ozomona. Donc, place on va tomber la rapide. Biso tozala na bavutina biso osala théâtre nono atala bidi asalama na gambela mpo na nini vuti lelo bablage na théâtre ezala lisu te quand tu fais blage na mutu ekomi blage te ekomi alinga bomanga lelo boye poison nayebi te mama poison eutaka biso tozalaka koliana olie otango lelo mutu nyonso akomi obanga na kotumba te neti makambo elekela fatu boye na kulutu na biso bongosi ozomona ezaki nomona kati zigura lebi nabongo wende namoni nakina na live ekomi bêtise naloba bato baloba na lisolo to na tika so ozasike so oyo olobi nga atiki omongo bebe oyo mpe ngakisa yo naloba to na tika naloba mpe naloba papa papa ah elisolaki to ndenge wana bato baosenga ngata bato baokoma nalobi live ekatani epi so na yo lobi yanga nga na otika yo mote nalobi ya zibura nalobi ya dishe ya Igor na kitima moko masoso pembe bato bakomi aloba eza nango mpe loka mabe te yo ozalaki no na problème te problème ezalaki kaka lobi tika yaya lingana ebongo te yaya koma osambela so lobi kaka osepela lobanga azadi bien et puis papa Zig nani Lusolo yaya koma osambela oh papa mutu nyonso nde toza aza na lepase na ye sofa tabeti mpe pase na nga na omona ngo mabe te yaya kenda ota aleki na nyonso bakomaka aloba bokanga muno pwana disha robe patere esilika sikoyo botika na vanda kaya botika na vanda bongo sikoyo papa bozala nalobaka te bato alali sikoyo bongo wana awabuzala fatu yo abel terre na biso oyebaka abel terre na biso nakoki kosola na yo o papa fatu yo ozala yokutungatela nawo munoko mpo na yo obomba yango live batazigura bongo ozotala rt mama na lisolo moko nazotya kamera bozela okosola nanga nini tala r baobi soki mwana liboaozela biso tolobaba makambu tomaka miniature ya tikala kimia yapata na kelana tokola
naomotanga na bacommentaire non Mike leta abongisa balumière ozala sisa o mama meme bakulutu baloba soki mwana alingasi momo toka fatu papa toza 3 heures kolingo lobala outi bafeti na yo obengi nga ndeko na yo obenga ndeko na Lusolo azaki na ideni ya bacomédien moi tomatisa bato mosusu likolo eza te mimi abi mosala azobe ezali te baartiste baza likolo tala eloko ngai nabongiselaki yo c'est ça camarade non anti fona dit que ça y est na bongiselaki yo yango oyo apa ezalaki eloko nini okomani na TikTok naza nini okomani na TikTok Lusolo benga bobo Lusolo benga bobo benga na manoka mata bobo mata na pokimi kota na live lisa yo benga ete nga na benga kiot na kotisi na tinele demande na sisi ni solo te un match na Paris mais dans un événement mort à Paris, Vanessa c'est qui en fait? Toi un événement mort à Paris les 5 ans, toi un match à football. On fait un match na Bobi. Il y a on te sensibiliser bande de Kuba en France. Moi toi tu sais ça na ya mboule de bisaka. Na ya Paris. Orata après mboule le cas bien. Parce que quand on a dit na wa to zaki na makamba bo to na sa na Karim Fala. Merci. Quand on a ya et ça ni qui a marambane du temps. Mano quand ça la demande s'il te plaît. À côté merci beaucoup. Patou bagi oya na Paris, ya Paris oya na wewa. Ya na ya na soko lo. Sali solo tonatika. Tu sais, on continue comme solo, on a quitté là. Nous avons là, nous avons quitté. Avant, j'avais follow. Tozali bato. Eko sali cha moto musala ya punda te. Na bongise. Na bongise la yo. Yo beta pe ni solo o te aka ko bundisa ba kula ka. Ngai Luzolo. Continue. Luzolo. Continue. Vas-y. Yo comment que na musika makasi. Na continue na Steve. Continue. Nani? Na bongo abenga nga téléphone depuis fin 2024. Na koya place au Vanda. Na ukoma na Liège. Oh, mais il y a un visa. Kourekei. Maman. Il tient ça vraiment. Mike, ce programme match s'il te plaît. Bandeko bolanda ngai match to na match ba comédien à diaspora na ba journaliste à diaspora. Ba journaliste nyonso to bavanda na poto na ba comédien nyonso. Donc toi na match à loisir et aux dans 2 semaines ils ont mouqué pour un match ezali na ba journaliste et na ba chroniqueur. Bango nyonso ba chroniqueur ba journaliste ba presse kaka tout est presse. Ali pas ça là, ça journaliste d'investigation ça là. C'est toi qui as moi. Donc comédien ba obeta na ba journaliste to na ba chroniqueur ya diaspora. Obeta na terrain à Bobigny. Eza le 6 juillet. Le 5 Mike, le 6 c'est Bomabiso.
Le 6 c'est dimanche, Mike. Biso lundi to sala. Le match à les 6 parce que bah bon, là tu as les 5. Bah on a eu ça tout les 6 parce que les 6 na terrain place ils a raté et ça tire bah match tu beta marqué les 6. Non, papa les 5 Papa les 5 papa bango bakenda qui n'a pas si bango date baké kuna les 5 places exactes. Les 5 places exactes. On dirait tomber férié. Mike, on dirait Zig, yango lo photo sala, biso bato uta musika. Ou soit to sengi équipe lundi, biso tout. La pona boulot. On appelle lundi on sala. Voilà. To senga équipe lundi. Lundi on sala, dimanche au beti ba lundi ezandeni. Lundi on sala, de fois dans la journée na placer journée moko lundi. Na placer journée, na za ba congé na ngai. Papa ngana 10 jours na ngai ba congé sur mo longola su moko moko kitara 9 ata yo moko. Et papa tiango kalango jeudi. Et puis toi on a lundi. On a mis sur mon côté à Paris. Va chez maman là-bas. Mike, minute. Il faut pas vérifier est-ce que lundi en haut, lundi c'est les 7, est-ce que c'est tombé férié? Lundi c'est férié té. Lundi c'est férié té. Lundi ça là. Non, c'est aussi ça dans cela. Non. Faut tout pas comment fonctionnaire boyebi. Ah. Comment j'ai l'état? Comment fonctionnaire? Dans la copa na kota mama di mama. Papa, on ça ni toni. Ya ça na compte l'état congolais. O eza dirigé match pendant 14h. Match pendant 14h. Bah dis bon Bisha. Faut le garantir samedi parce que maman dimanche comment on va tabanzali au sakalate. Père na émission qui est tout ngam na pese bango date wana. Yango na lobi te papa. Yango na lobi to planifier Bisha yokanga inanu papa. Yokanga. Botikela ngana charge ngana luka date. Papa, moi été ko luka date yako ko changer na ba. Merci beaucoup. Papa date to planifier l'air on a commis trop tard on changer ba fiche. Papa. Papa, ba jour eza nanu biso din to sala rato mama o sala nezalaka. Tozana ba congé anena misité mutu na mutu akotia ako placer journée moko ya lundi ya placer journée na eloko eza moko ni ezate papa date bimisi ba fiche maramunyo surtout ba sali publicité na date to ko tu ko bande ko changer pas to bande na date ba minute yo dona pro mingi te yo za la France yo no ni ni rajo na biso bolingo beta bale wana boza bino moko bosa maramo bolingo sala papa pardon yo papa pardon badi c'est bolingi benele ka bongo la France, biso comme tos photos des biso des photos là parce que biso to non si ça match so na ndako est-ce que vous comprenez que ngana la bateke po bino bolela na lingelo événement est l'événement est bon comprendre maintenant lo ba na la bateke bino bolela trinité na lingelo ko sala ma bien est événement oui bien c'est politique que va bon toi na 3 heures de route allez comme retour, tu as 3 heures de route, 3 heures en direct. Mais tu vas pas programme bien avant de faire la mais aussi, tu as compris, tu as compris. Bon, non, si on m'a ramené, on va contredire. 3 heures de route, tu as souffrir dans le papa, minute, Tolobi Boy, exact que les surprise, exact que business to every jour. Tu me dis, ma misala ndé tambola na poto. L'homme n'a que memele bango date les 5. Baké réglé le bazonga avec les 5 aussi maté ba match ça calé. Ozo dimanche. Minute à le batu ba roya so ba tu to comprendre minute à. Eh ba tu roya na bango. Mais ba ozande pressé. Au 14 18h, ba 19h ba bango ela ba kende. Pour lundi za musala. Ba roya na bango. Ba pressé pour bazonga. Alors bien Zigura. Chaque jour, chaque dimanche, ma journaliste m'a bête un match à Paris. Il y aura toujours plein, plein. Dimanche, kaka. Papa, à minute. Yo, Olanda Batouana Tenga. Mais papa, toujours un match héritier dans la gueule. Match à dimanche au Zalaki. Il y a dimanche. C'est toujours un match héritier dans la gueule. Chaque dimanche. Il y aura une personne tactique à Paris. Yoka. Voilà, yo dans nos côtés, yo so expliquer en Belgique, on comprendre. Yo va sur la personne tactique à Paris. Moi à Paris, lundi bat basala. Donc dimanche,
bato basalaka mias na bango limité donc basalaka mias limité ata bimi donc ndenge azana ti heure moso akomi 21h fois akota palais pas ça mais bamatch na biso ya samedi awa na Paris eza bamatch oyo osalaka baplein parce que moto ayebi ke dimanche aosala na ye ta ozali na palais na Paris ezalaka bongo franchement Paris ezalaka bongo bon soki komi bino bolingaka tobeta yango dimanche tosalaka nde bolingi na totala ndenge ekendeli abobongisaka edate yango na pv nabi ovie mango bote Sigura namoni te pardon namoni te ochela mwana na se bonsoir à tous. Mami Fatou, je t'aime beaucoup. Yango na bia. Président Mimi. Oui. Manette Laurent Mobutu tonga banda prostate bo nini yango. Amisi. Président Mimi. Bon, nous sommes déjà. Oui. Président Mimi. Yo, yebi. Amisi, ozanga mi Angola. Président. Angola. Naza toujours na Luanda. Bocha ba j'aime parce que quand nangeza menacé, ba signaler live na biso ebele. Ba signaler bongo esani ba signaler na bango. Ba signaler que nanso bokati live ba banir en bocha ba j'aime ebele s'il vous plaît bocha ba ker ebele. Digura. Oui. Bloqué garçon na mtao comment et ça individu mtao comment mais c'est bloqué pardon Zara Lukaina bloqué mais président Zara Lukaina bloqué pardon ça mutu individu mtao comment ça si ma fa bloquer bango chafa tunalité Zara bloqué bloqué déjà mais expliquez-moi de basala ka Fatou. Oh, ballon. Ça compte ballon donc à mon avis maman na auto visiter même na compte na ça faut compte. Na mon total là. Ouais, na bloqué déjà Kei. Il faut TikTok peut pas bloquer arrêter aya lisusu kasi. Na lobby eloko wana nani mimi na peut-être so bo se souvenir mutu moko abetaka ngo Vigile. Oh Vigile babio manette no lobby malwa Mobutu tanga banda ka prostate. Viens comment expliquer au batu nyonso ngai leki na nga. de l'homme baby ngai filme ka bilamba na bilamba wato de l'homme ye leki na so 2 minutes wana kaka koyema na makolo nini yango Amisi abona Angola oza na Paris le 6 Amisi t'es angolais les bien hein le 6 toi na Paris à biso toi le 6 juillet toya le 5 normalement toza na Panama pour un match Marie-Louise na somba tena toka kwa na uzonga ti yo zonga quand na uzonga semaine prochaine entre ba mardi et mercredi va proposer nga bon nga va proposer na profiter pe na occasion to na live na micho ne na swana bino na na nini na lobby na uzonga na yaki lobby na uzonga Bruxelles jeudi na vol pour na Washington. Donc bana Washington au baza awa na ozala na Washington na ozala na New York na ozala na Ohio na ozala na Cincinnati na ozala na Denver te bango wana mususu ngana loba mwa o donc
proposer la route date mon mususu na Chicago le 4 mais na boyi ko zwango parce que faut na zonga oso na tika kuna le 4 de 5 na zonga le 5 na comme le 6 et ça tire ngai donc na zonga le 19 na Washington à 13h tala ba otunanga awa grâce ya ngandi boni mama Ida ça bien bazo ya le 28 non tika mu dossier wana na linya motera awa otika batuni mutu faut répondre batuni e fa répondre papa ami si zongela biso na moyindo répondre ami si zongela biso na moyindo azonga na quartier zalaki papa fa tuka azoboya na betama solo a eza masolo na biso moyindo avanda boye mamisi na bino suwa mabenge na tournage et pas yana biso oh moyindo na tournage wana combien de tableaux oh tournage yango wapi on a ozone combien de tableaux oh on a deux tableaux film mobimba deux tableaux moyindo pe na njili papa kani biloko akoma na nini na ozone ta komi bo oh ata tournage cameraman azate yo natiki kasi natiki lumba mimi kayana mutasale loko wana bozala ane kuna na wasa sikabise to fana ato na makambo ana teto mumo bato ayebi ami si oza kin ami si oza kin ande able na circus po na Rwanda ah bon mana polo bana mutu poelele akosi kake tournage ezawa lepesmo sizam kolo ke ba ezakina bamba tela imoyo luba po awangana ka fatu matsaira mutu amtama Amasanani longola maneti amata mutu wana nabo mana amisi longola maneti tapote ko s'il vous plaît bana kala ndo aka na business news bo matlo tapote live batapota ndeni fatu yote bataseme ko batapote le lenga zigura yote tapote live pour makilo okay mais batapote oh fatu asala kawat asala ela tata na yo eki yote na omona ko aka nyaje kata na muta ko soka mama eloko nalingi nasolola na yo oza moto nayebi ki okanisaka naza moto nabongisi mabete nakoki kosalisa yo mosala ya punda te mpo babaka mosala zo bazali te mwandambo nabongisi mpo na yo mpo nasalisa yo mosala ya punda te nazokomprendre président As bokutani Koko Bilali abengi yo abenganga aza na telefone kaka o aza nango kaka ti alobi tolola na mutu na yo apesanga passeport na ngai merci beaucoup zokisile passeport na ye même yo moko ndo oza wana omoni nayesa bino elo moko ya na bapasseport s'il te plaît Fatou bapasseport wana merci Menoir Patrick ngam nasalisaki je suis désolé ngam nasalisaki avec mes frères mais yo yebi ko Bilali so basimbisi passeport omona ngo wapi bapasseport so na besoin nango yebisa ye oyebi dernièrement na vandi na oloba ngo pe na live awa na vanda na moni ministère surtout la bengi ngai o ans nani ba ocho benga ngai pa fali aza na besoin passeport ya Koko Bilali na Viegao toi na live wana toi na live te presse mais yo to bandengo bossa
dis-moi, tiens, la live comme la miniature. Na moto mo komi na sawa anso komi wera ko mokanga okangise le passeport okangi ko bilali passeport. Yo kaka na sisa. Na bisi Patrick, zo ba passeport. Inga poko dilaso kendo tikeli ba passeport. Na teye bisa Patrick ke pe ba passeport. Bango. O nga na Patrick simba ngo parce que yo ebika ba ve moi mula. Luzolo. Tous appels papa, tous appels au Roland, tu mets ta basso s'il te plaît. Il y a lobby à battre au commenter pour quand ça va ngana kanga passeport. Passeport. Tous appels moment ça Timba. Abenga Patrick. Ba PC passeport na. Te possible là mon kaka. Possible là mon PC. Tala yo mo. Ah oui. Ami, si yo ma passeport à poilu. Mais président Mimi. Azala na kande abenga kinga penza. Tema yo longola linette na ebite linette ango esalo ebi misonde ni ngala omona bien te bato bo tala obimande ngo channel na ba commentaire bato ba maka amisi longola linette moko akobi lokwa vie gaou moko alobi lokwa vie gaou kana la mona vie gaou na linette te yep so mona ba teki passeport à batou ça passeport à mon bater en bater na wa loba oui bisaya ki zo passeport pas Patrick moi était papa maitsa no bilal on a live maitsa moi pas combien wa papa botik papa Simba buku wana Simba ga buku wana c'est simple président Hans président Hans président Hans loba président Hans loba moi pas loba olingo voye chez olingo matila mo abi olingo matila ngo ndeko na yo Aujourd'hui, il a un passeport. Nasi salon li sola fat la sata. Passeport à village. Non, on me dit en baisse avec ma barre. Mais bateau la déclaration Amisa donc sa lunette c'est quoi? Amisi bateau a déclaré donc sa lunette. Hein? Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.